Bonjour très chers téléspectateurs, ça dit Bandeko Bamisana vraiment Kolanabiso à travers notre site internet. J'espère que Bino Mosenga Biso tout ça et par contre tout ça la rendre de Sinaka et quand on est trouvé que la République du Congo tout ça la richesse c'était avec diamants, cuivre, or et tout ça paie la bateau bazali richesse y a beaucoup de la fierté parce que bango Missous autre bien artiste, Missous bassini côté à musique, Missous bassini côté à théâtre, Missous bassini côté à peinture, Missous bassini ba place et mais aujourd'hui na cadre de Bosinga qui a votre artiste préféré en tout cas Pesarabino Lengi pa yebutala Razizi bande comme soit bien nous n'avons pas la commune nous n'avons pas commune à bien la rêve et là au moins tous années et vous allez la connaître davantage et à travers cette émission boye ba les sous makambo zo kanisa ko sala surtout bino ba to tine ba question na bino tout ça on prend la bino et on retrouve et à sa prête pour en répondre bino. Merci déjà à celui qu'on appelle Dimitri Bongania, l'homme visiblement invisible capable de manipuler 30 boutons à la seconde près au hasard la caméra et merci à cette grande équipe technique aujourd'hui quand nous te les achats peut-être pas Dimitri et aussi à la coordination c'est-à-dire la tête le suprême Michel Ekome Choma Aigle Royal et merci de pense donc on est capable de sa confiance l'artiste et la bande de bazo bande aussi pour moi qui m'omba comme si nous les aimons là moi il va pour la bonne vitesse auto la vitesse actuelle te sentir moins de différence c'est ça. Qu'est-ce qui se passe parce que on a dit on a peur pour la il y a mon dindi ça dit mais subitement il y a qu'est-ce qui s'est passé ça dit aux spéculations à trop c'est mon artiste te nazali nanga nazali donc tout ça pour film belé écouter peut-être on nazali na moi maki mo nazali na maman on est pour ça c'est pour on a bandi ya musala na ça des film belé qui voilà alors je crois que bateau bazo table aussi que monsieur ba monenga si attend monsieur dans l'émission où les gars on a traité vous trop discrète mais goût on a théâtre et puis goût on ça dans théâtre ta gueule comme ça bon nga penza mutapesa nga gozaki yemoko vienga dus ça dépend à présent ezaki nde na bandai ko linge tellement mingi tant mukolo na yaka pona visiter na yaka kotala tant pe na moni et pesinga na posa mbala mona ko tandi na ko kotala na tete ko bien allez ko salia mo pe botika si mi rien mais yo mo sai mo makamsu sala te ça m'a foutu donc avant théâtre il est là so na sala ke makamsu ba makambo ça eza na c'est ça mais théâtre na yiko longo nulle part kamba la mona chic loingue ça fait combien de temps depuis 16 ans donc 17 ans 17 ans déjà depuis c'est ça c'est une expérience na chic tayi matobala emotion tayi banani tant comment tant on a kana fera viemba lio on a alpazali el petit no ngwete mal petit fc ah bon ça dit époque voilà bien si wana vienga de sa ucho uta poto azongi batike va na poto ale biso to yesi ko basela to na bajokisa dona bo jokisa pe na ko kukai wana jokisa na bajani ba po ba biso bazaki basela le monde mais intégration est facile et ta po bazaki bien bazaki gentil ba yamba ki na très bien voilà alors je crois que bandi ko botala biso sikoyo bali ngata musoko découvrir bilo ko kemi kweza na sima po spéculation les gars mingi soit bien non au moins chic choc loinge soit bité au long été aux ali mais au sali va ndé fort ba tuto balaki kilo na mouvement ba kende potika le mo rené bien te omoni groupe soza bato kilo eza groupe mo eza ka bien groupe so moni bato kilo ba ko mo long neti ngai na part na nga na linga kolongo ba kite kolongo ezaka bien ezaka chic na mouvement donc na ko linga na longo na ko linga te bato ba longwa ta ba vidéo ba longwa ba po bazate ba jani bazate ba mamepela bazate nga pona ngezaka arrêter ezaka souci ezaka loko esengote mwini to sto mesa ndenge to zalaka bolingo wana to zalaka nango wana to linga to kabona te so moi muto linga départ muto azando on za yo kwa mouvement de kita donc tu n'es pour rien na maman jamais pour bateau baroya on dit bateau baroya sika bako jouer ne maman pelando jouer mbala moko te bo jouer ne fidèle no jouer te bako jouer ne ba po bazaki te donc no linga bango ba ya bakuta biso kaka mais na ko linga bango ba longo te ponga na réunion non réunion na peut-être beaucoup mokina réunion na vraiment alors
actuellement, tout le monde a eu mon prêtre, regardez la gadios déjà, ça n'est pas eu par lui, tout pessier, un mot de ma carte, c'est un maladie à Kinshasa, c'est vrai que maladie est complètement belé, c'est un soin approprié de façon à se rétablir, mais actuellement, des taux sur la fait une gadios, ça s'est c'est une différence. C'est une différence. Quand il y a un temps, c'est le roi où c'est retraité, et par contre, quand on vient de ça, ça te groupe, c'est le roi, moi. Qu'est-ce qui est nécessairement pour qu'on peut résister? Il faut la présidence, toi-même à travers l'acteur, pour relever des défis. Pour tout le monde, après, on vient à Dieu, ça a raté. À Gianni, aussi Magnango. Aussi Magnango, comme c'est dans entre autres, ma pièce qui est ma couverture. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ça? Bon, Gaï, pour Nangaï, on dit best ce que mon bino de bomona, peut-être le quoi tu as na boîte, peut-être tu es bangoté. Mais pour Nangaï, on a mon à cause de la vieille Dios. Na koza na été ezala ngo elote po vinga de sino yo mo lobi ya sala so seta na mikili to tikala to vanda ki groupe ezaki bien donc na mona na ngate so vinga de sa kende groupe bushaka peut-être ndeza ndenge yo mo monika mama ndenge komine mama bango ndenge komeli peut-être ne bino bo moni na mais po na nga na mona vinga de sa abuja groupe bon, ils ont passé pour nous avoir regret que bah ningo nde tozaki na bango et bien bazate c'est ça. Par raison au casquito est parti. Bazate. Na auto rasu soit quand la planète na auto yoka mayala ne accueilli et puis il y a eu encore un autre artiste hein dans l'ingé pe mingi. Des gars il y a comment on dit moi brutalité boy. Non Nata. Nata. Encore battre. Omoni epesaka pasi so bato yango na oyebisa tolinga bakolongwa wana nde mouvement ekitaka tolinga yango te so baolongo ezaka esengo te ngai ezaka manga mpenza nazali ntango biseki bavide alo balongo enga mpenza nalela mpenza epesaka nga pasi mais sikoyo tosala ndeni eza makambo ya mokili tosala ndeni mais nzambe osunga kaka. Voilà, alors lelo l'artiste Zizi, je crois qu'il faut tout le monde est autour pour tout bêtises à moi qui permet de pas comprendre le sous davantage mais théâtre et l'élo la RDC ni tant boya on a ni ça là qui avant na siko différence que nous senti différence que ça différence pour nangai neti so na lobi na sali déjà na ligne ko 17 ans ça va 17 ans wana ba groupe ezaki penze belé bout et là ko comme ezani ba groupe penza comme tellement ebelé. Parce que c'est au côté théâtre naebi so na peut-être na ko bossa mais pour nanga ba groupe ezalaka ezaki kaka chic loyenge ya président Sezaki Simba ezalaki nani na so peut-être na ko bossa ba maître pai ezalaki ba soki ba bossa comme ba groupe eskizenga na scène en côté pour ba groupe ezebeli ba groupe akala obino boyebi wana ezalaki. Mais si on a minute soki yo mo botanga ba groupe ndenge komi en tout cas comme belé mingi ya on mona tande boloba musala nzondingi ekufi na sens ni et comme penza bato ba komi ebele mona moto mususu penza yene komi tika ye mo pas producteur avant bino boye beaucoup de ba mususu ba si ba yaki avant le mususu penza zo eta 5 heures. Donc tu dis qu'on appelle ça les défauts. C'est ça. Donc boye robot le rôle, c'est ça. Et toucher peut théâtre à mission. C'est ça. Et toucher trop liban. Et yango wana sko ba fi ebele pe par moi ko théâtre pour enviara batuka ne ba sa ba njondi hein non seulement ça par contre on va théâtre pour enviara tam suni bona ça la même chose que mi place mon mère au ça la musala na c'est le musala mo ki ndombo yebani comment ça la ki même bino mo boza sali et zo la robela matoya si yo connaît biso to kami biso to yo ka mingi qu'est-ce pas ça comment munene comment munene ne ba zizi ko tika na yo ndumba mo ba le mo ka ikoto amine ikoto azu ikoto. Depuis maintenant ça t'attend makambo évacuer ma bio. Ngasi ko bakosela nga penza makamte na kumisa nzambe na penza mutu mona mona ndie batu peut-être ba rôle mona jouer on dit atana ba fanatique batu ndie ba yokela nga penza ma mais nga déjà mo likomo ezaka mingi zala mingi ziza zai mo sa jani babalusi ya po koto baki ya sami kalande uchu kalate uchu koma ya momo. Peut-être que ça va rôle nebo jouer à bateau. Je vais peut-être simple dans mon charge. Voilà.
En tout cas, depuis Londres, je salue un ange sans aile parce que actuellement, c'est lui qui fait les bonheurs de Killer Killer, c'est les bonheurs de toutes ces personnes, en tout cas, qui m'entourent. Lui, il s'appelle Clovis Nicolas Tamutunga, ça dit c'est un ange. Clovis Nicolas Tamutunga. Je t'aime tellement et je sais qu'on est ensemble, on est en train de voir les choses du bon côté. Nous pensons depuis Harare, Zimbabwe, voilà, master personnel. Ben Mukulu, donc Ben Mukulu, l'homme visiblement invisible, mais espérons qu'aux Kinshasa, qu'à la tête au sol, vraiment, et puis on aura le temps de parler dans le cadre de la alors, Lilo, tu nous travailles dans le monde, comment nous sommes président, la présidente. Pour ça, on a comme là, il faut régner 16 ans, vraiment, 17 ans, maman, on se colle, il faut pas qu'on base là donc. Il va dire, on va te mêler, c'est ça, c'est ça. Bon, omoni posa to posa te ya omoni problème ya nini bato mususu nde bawelisa bato nyonso babotama ba leader te nga malgré 16 ans 17 ans wana na ona yoka nga posa osala te na mpe na yoka nga oposa na longo na chiche te ne bati so vienga dio sa changa na kisi na bati bon si la vie ko changa na kisi te hein mutu mona nya net to so la boyo mona mna que non Gesha Mungani depuis Thaïlande. Ali bon, on a Gesha Mungani, na musée ni la musée la ronde, la musée les qu'est-ce qui va se passer? Il s'est Gesha ça non, musu ça ya on to ba ça non maman so ba nzunzi bani. Mais que so ka yé pour na sa groupe. Gesha na okoka na ngate na lingango te na mona ngo ba charge. Ba charge. Na mesa na nga roza pembe na moto mo prêtre. Voilà. Alors, le Zizi au Touvé Kalaï actuellement, dans le cadre toujours il y a théâtre. Comment vous sentez la différence? La différence, il y a nous allons qui actuellement nous allons. La différence c'est bien. Non, il y a un intérieur parce qu'il y a des artistes qui vont parler parce que c'est toi qui sens. Il y a un senti que je peux arriver à un artiste appelé si trop. Un moment on a moi baisse hier à Pota Moussou. Ma qualité c'est à la pinza les soutiens. Mais au moins nous côté à la penza baisse les arrêtés ngaso tinga na jouer na jouer à penza ngala za na baisse oh côté lelo penza sale simbi tete nga penza so ba tinga rôle na jouer ça la on a comme c'est voilà ça me ça na ngai. Alors quand on parle de Zizi actuellement celui bena lui aux ala sincère et franche de toi-même intérieurement avant que tu tengues ba kombo ba to yona bango les arabes na ben na bika de soit vraiment franche, il y aura vraiment un zèle de ça, mais la théâtre, na yomo place aux allées, sur le terrain, n'as-tu pas un problème personnel là, tout le monde est en jarre au temps, il est là au toyo pour supporter au monde. On a eu celui qui est un gars de la relation sur le donc vie n'a pas autant si. En tout cas, si on t'a dit chose à pour ma je te jure devant mon Dieu. Merci la relation nous avons. Très bien. Mais comme oh. Très bien. Na mon péché. Très bien. On va ndékola. C'est vrai ça. C'est ça. Na jokisa. Eh, wa kumotema nanga jokisa. Na camarade nanga. Jokisa dans 17 ans na oyebisa ona tozala kaka na jokisa. Donc tous à la ranaïe. Tu as pas notre yébéné 17 ans déjà. Est-ce que tu as beaucoup d'abonnés? Très bien. Donc Baptiste on a ça. Très bien. You tanga kat. Tanga beaucoup de pénalistes tout temps bango nyoso na mo pat. Bon, vande ko bakenda pe avant bazaki na chic choro bakenda. Mon on arrive parler très bien. Neti nani? Charlie non. On dégola ngate. Même de temps en temps. Mais na lobby vidéo wana ndeko na tala na ipsi omoni toza bana tata moko toza na bolingo mo makasi surtout côté na Charlie na toyoka bien to so la bien na ba epela ba mavioke non non muto yo lobate donc na mutu moko na éviter ba problème na linga ba problème na ba tout bana na banda carrière. Vraiment merci beaucoup par rapport à tes réponses et Lelo on compter combien de nzonzi déjà au jouer ko isali fureur to na ma pièce sur yo tourna ou yo joueur. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, ça là que Lelo nous en a combo. Na banzontingi yo to na ba pièce ba na banzontingi là. Après tu reçois na ba pièce. Banzontingi yo moni propulseur na porte peut ça là il va tout. Et bakata ba couleur. Ah, il bakata ba couleur. À part on joue. Na jeu belé. Oui, mais bakata nem terrain na moi. Makasi. Moi vitesse. Pour te kama makasi. Nous sommes tous en Kinshasa.
Ouverture. Ah, voilà, ici, voilà, ouverture. Pose à mutu moi benga na téléphone ye bana couverture benga so benga ndena o melati donc tikala na mutu. Ah, on melati. Des jani banda oluba. Alors, en dehors il y a théâtre, la vie nayo ya libanda. C'est vraiment une bonne mère pour sa famille. Moi c'est maman malade. Très bien. Nga na yebso ke nga batu balinganga batu nyonso ata basoki pa na biso okena quartier na mona matete na matete okena quartier na biso donc batu banga batu balinganga ka po na mutu moni vita ba problème penza na batu. Voilà. Alors pour ceux qui nous regardent à ces instants, je crois que il faut nazala clair hein. Nazala clair parce que toi on a moment trop c'est vrai qu'il pas allé marier mais une question oui outil depuis Paris prise Bantala Mr Clean avec une tourne ce que bal et ce que bal as-tu des enfants te na bala te po bayoka na osango na bala te mais na âge tanga mokolo maman munene bona oza na mobali te voilà naza mobali mais ko bala o bino molo ba ko bala wana nde na bali maintenant na mobali na on bala yaza moi anonyme parce que je suis genre moi tu zoba mutanga yo ba rabiri yaza mambo wana ya ko tala zoba wala benza mutu na akati ya kati ya diga donc bande ko ba otalosko sport effectivement non te abalonga alors le vrai projet il y a ici la vraie projet par rapport à il y a théâtre ça vision en haut donc na yo le salon en général mais il y a penser aux penser au moment où peut-être on le comment qui na ko fani ba do ba musique ne ba to ba théâtre musique on veut ça ouais là muka ba poème kili théâtre puis on te simba en période où enzo nzing qui nous m'appelle gars moi trop ba vivre pele gars trop et ça il va t'apporter même au kabwani théâtre université tout ça on boule venir côté complètement mais de vous même to na yo moko nanu avant que to na to comme na bande comme ça na yo moko ni mozo mondia idée les animes par rapport à théâtre comme bon moni ba ya mona zo ba théâtre ils ont bateau ba ka osala penza théâtre ela imusala eza pena ba misu ba ela musala te biso ba oyo to ela imusala ya théâtre kozo mona malgré zo sala mbutu kita mais to zala kaka donc c'est engelo baké biso to kumba théâtre tina suka tesika o nzamba okomisa so ba garder fou ni ba mesure ni no zo yo sala ki bonne assurance que ne to sala boy to kuma tina suka po ba gan biso ba na poto biso ba ku fo fa bino boza na relève ngo so ba garder fou ni no bisi boche au moins pour mes na biso ba théâtre nga pona nga na lingano ba théâtre bazala nanu na boyoka Muso boza boyoka musala ekokende bien elo muso epesa nga pasi bata théâtre bakoma penza na ranking mangaji mingi nde eza bashi ya omu musala ekufa moya oloba makambo ngote mais biso kaka to lingana to tika ba distraction parce que si vous tentez déjà pour na place vous tentez déjà vous avez déjà idée moi ni moi il y a beaucoup de place mon sur la bouteille ni mon musique le peut-être qu'on les autres ni ma belle c'est ça mais kokutana tokutana na biso mais omoni tellement makambo ekome ebele bato makoma na ndenge na bango yango mona so tokutana ya nzonzi tokutani mo place lokola tozanga na biso bien tosola to solo esenge tosola tosimi nzela tokei po bato bazandi na bolingo te tolingani te moi pe mutu mo proposer mutu likambo wana eza te. C'est ce qui fait que le problème c'est qu'on est ils ont gagné la place on a pour nous va proposer la tête faut à l'assurance tech et théâtre OK na musique après l'union fait la force c'est posé au Tanzanie OK na tekende pourquoi on et puis réputation on va la pas to voilà et to tika ba makambo ngo wana ebike nga pesa pesa ba fie tête conseil oni to longola no ba idée na mkoto yako banda ba théâtre to yeba te que to banda zoka ba mibali na ba poto to za ba relation moko boye ba relation ne ezo boma musala ozomona soki exemple mutu moko boye yo oyebaki tanga komo sola na ye neti ngai na koma na ngana yo rankine te poso tie rankine passe musala
o comprendre penze eza bon bozaka na ndeko no bien eza makao okutana omona oyo omona eza ebele esalami ebele donc bato mpe ya poto bamibali ya poto basunga basi ya théâtre non ma bibi non bon en fait te basunga bona facilité à la trop te facilité oui non moi 20 kg moi ça mbango wana bato nyonso te wana so bato ngo bagenda baflete peut-être biso bakende so baflete na bango te bafacilité bato ya théâtre mpo na nini soki oyebi ke ozalaka déjà na mutu oyo mpo na nini kozwa lisusu ye mpo otya bato na ranking siko bato lisusu bango bayebaka te ntango esalami bongo bolakisa mutu eke biso tozosala mosala na biso tokobebisa yango mpo na yo te ata atikali na ye nga na mondeko na nga tosokola na comprendre les c'est-à-dire il se peut que bango pene baolanda bacomprendre basunga biso tolinga bango mingi mpe nga kunalinga bino makasi tosunga mpe biso mosala biso ezalaki bien ndenge tobandaka liboso ezalaki bien ata baproblème ezokita mosala ezokita bato mpe bagroupe ebimi ebele oyo mpe omoni limbisango mi banzonding ekomisa mpe bato bateti telema mpe nzonding esalango mwa bien comme ça bateti nde et comme mutu so asali kombo ne na poto mona ye asali groupe na ye donc on appelle bomai moi je me mais oui ebomi te mais faut ozala na conscience eza likambo ya yo moko eza te soki esa nzonzi yango fo olongwa nango mosusu bapousse bato mo babino banzonzi yalaki omona motu mo aye na kina apesi bino 250 €, mais yaki ateki yango mosusu te bango nde bakoma obima na basi na biso baproducteur epuis yango topanzani na ndenge bien batika baproducteur ya bato baosali baproducteur bango nde basali biso po toyeba na poto bosali bango te eza makambo ya baproducteur te eza yo moko eza makambo na biso moko toza na vie apprécie producteur asali ni boso producteur alingi yo koboya te eza makambo baproducteur te baproducteur baza kata makambo wana te baproducteur basungi biso basali biso tokoboya bango te bamajor zolozolo baarmelu banani batitikalu banani baremi kilola baza bato basali biso tokoboya bango te eza nde biso moko ntango omoni batekiteki yo mingi ekomisi yo lolendo on aussi commis déjà dans voilà ce qu'on a beau ça la groupe voilà faire égaler pour te bien pour ça bato ça va maîtrise biso tout ça peut-être ça l'état yo au cantine to vana chic chic ngai ezaka malam ma bébé zali voilà mais hôtel ka te tout fanda ka tout ça c'est ça on a quand groupe wana déjà tout stoyebana tout ça là déjà ba komo na ba groupe wana parce que aucun de que lukani qui l'idée en comme belé parce que na ko sa groupe te pour baleke be groupe na na pesa komo ba komo nyos ici ba sala non comme yo lukena ne bon comment on attend selon la Dimitri merci beaucoup à toi Azizi parce que tout ça sûrement que tu as clôturé déjà nayo et bandeko bazota la biso libanda va comprendre que tu as été clair hein, et puis très franche et la vérité Sarah Owana les questions par-ci par-là, je crois qu'il y a tout. Merci à toi, Gesha Mongani, comme je l'ai toujours dit depuis Thaïlande, hein, le Thaïlandais le plus suspect, parce que toi, c'est le cœur de Benji Mongani. Benji Mongani, ta femme, à toi qui est la maman de Winner et Stella Mongani. Donc, t'es là où vous vous trouvez depuis Thaïlande. Zizi, l'artiste, est là. Et j'espère que Boyoki va réponse par rapport à la question Oyobo Tindaki et comment Yango est commis. Et pour se séparer, moi, ça dépend de culture émission. N'a pas producteur, n'a pas actrice, n'a pas acteur, n'a pas président, n'a pas groupe, un message fort qui vient de toi, au fin fond de ton cœur, au niveau de la personne à monter, on s'adresse à Bango, au jour là, ça peut avoir un souci à théâtre, et puis aux gens un respect. Il y a 16 ans, 17 ans, aux gens dans mon monde, on s'adresse à Bango, tu as la caméra. Non, s'adresse à Banani. oyebisi na producteur un message d'amour euti pa na yo na kati ya motema posa na yo et oyebisi ba acteur na ba actrice na ba président ba groupe oyo bazo na possible en tant qu'une mère mokolo a umeli na monde ya théâtre ba producteur na pesi bango merci po bango nde mutu basala biso tozala ba continuer ka musala na bango nde ba mesana ekosala malgré na yebike bazoyete mamba piraterie nde leke belé mais bon continuer à musala na bino ba bonne chance na musala na bino pour na baninga na ngai ya théâtre
bana basi na CPC ba déjà conseil to lingana bana mibali pe la linga bino mingi bo samsana bino bien ba président nyonso ya groupe na pesi bango nyonso mbote kenga dus na pesi mbote vous allez bien na pesi vient na Justin Djera mbote na Panama na pesi dada Nzimbu moi ça pasteur Justin Nzimbu mbote na pesi Janine Mayala mbote ba rosi wa sala vient Justin Djera vient na penza kati vient nzamba pambola yo okende liboso. Et le programme, peut-être, nous tout ça, tout à fait, il n'a pas le programme, il y a Chic Choc, on va répéter à Wapi, peut-être que nous avons besoin de numéro, peut-être à côté que nous ça bien. Les numéros n'est il y a nani, Yangai. Il y a eu un monde de c'est pas intéressant. Bon, les numéros, il y a biso, il y a bureau pour la. Numéro et bureau, n'est pas comprendre quoi. Nous allons. On est dans makambo ya Chic Choc. To pesa siko numéro na soko na sana nini. Bon, le reste on va Chic Choc pas to baza libanda ti. On va pas atteindre voilà, ya Chic Choc loingi. Bis to pesa bonga siège presque tout ça là. Ba tu nyonso o balinga ka Chic Choc loingi. Soki boye awa boye na couloir na ba mweza na Champs-Élysées. Utabiso kuna bozo programme nyonso kuna tozaka kuna jeudi, tozaka vendredi, mardi tout tourna. Alors merci beaucoup à toi Zizi, j'espère que le message il est qui et donc moi souvent on me dit message et là on a bossé au bois batunda ah on va boire batunda pas de problème alors c'est rapidement on te laisse 7 ans Nicole Katana moi ça Blaise Gaibeli bambota trop camarade nanga Toti dada Nzimbu Justin Djera aussi wa sala na pesi vient na mani mampu ya mbote na pesi nani Janine Mayala na Hollande mbote mama na Nickel bambote na bino tu batutu balinganga batutu obolinganga nga pe la linga bino mingi. Merci beaucoup. Merci depuis la France, je dis merci à toi Guilain Menga au pouvoir, mon ami personnel. Toujours qu'on ira espérer te dire que match ça tellement bien et je dis merci encore une fois à ta femme Peggy et Maccabi et aussi nous n'avions pas oublié hein, pour te dire aux papa na Davido Menga, merci encore une fois là la maman sur Sarabi sur toi tout à l'heure. Cédric les tendancieux d'Angola parce qu'il y a aussi nos frères de l'Angola bah mais ça là Nabiso Cédric les tendancieux d'Angola. On dit merci encore une fois là à toi Cédric plus Yamboka de Luanda et à toi Freddy Kombe de retour. Freddy Kombe déjà na 10e mois qui sera marié à sa très chère épouse la Barcelone Ornella Capipi et nous disons merci à papa Kelly hein, le coordinateur d'Asphalt. Asphalt ne tombera jamais le cœur de maman Cathy. Merci à toi à notre patron Michel Kombe Chomba. Salut la maman et l'homme plutôt il y a Vie, il y a la Rachid de la Moema, la maman de Blessing et de la part de Matebou. Nous n'allons pas oublier Maître Majibou Kazadi, 1000 esprits, hein, Mokondia Espagne, de la part de Pati Matebou, hein, donc Maître Majibou Kazadi, 1000 esprits, Mokondia Espagne. Nous vous saluons et on dit merci à Béni Nadia, hein, Béni Nadia, c'est-à-dire la femme naturelle, parce qu'il est vraiment très naturel. Quand on dit naturel, c'est qu'on comprend quelle est la surnaturelle Béni Nadia de la part de celui qu'on appelle Dimitri Bongania, moi, papa pour Bongania. Mais je ne cesserai pas de dire merci encore une fois là à l'ange. Je dis bien, il y a un ange ici sur terre, mais lui, il habite Londres. Clovis Nicolas Tamutunga. On dit que nous, on sur la peine Zizi, l'artiste. Moi, là, en tout cas, ça me ferait un grand plaisir parce que je veux qu'elle puisse se retrouver hein, Clovis Nicolas Tamutunga. Un ange ici sur terre, mais il vit à Londres. C'est-à-dire, moi, il y a Angleterre, il y a Londres, il y a Solo. Nicolas Clovis Tamutunga. Ça, c'était de la part de celui qu'on appelle Kilarki ici. À toi, Guilhem Menga. Bon, merci. Gesha Mongani. On dit encore merci. Ah, c'est lui qu'on appelle Ben Mukulu depuis Harare et Zimbabwe. Bon, puis tout le banara à lobby. Mais merci aussi à Lalou Maleba. Lui, c'est l'artiste qui a apporté à notre président Vie de loin, Charlie Nongui. Et merci à Dimitri Longania, l'homme visiblement invisible qui a permis à ce que Tozala Awa et puis la mise sur place Bozali. Tout le banara. Au revoir. Mimbala Sima. Tozo Malissus. Parce que les autres, ceux-là, dans l'artiste, lobby. Très prochainement, nous allons revenir sur la suite davantage pour la tournée à Soussou. Un sujet bien sur la Penzana parce que Azap Penza n'a pas savoir les Chinois. Mais pour l'instant, on s'est dit au revoir et on se retrouve très prochainement dans le cadre de l'émission Le Rendez-vous et permettre à nous de la partie sur la fierté, n'a honneur, n'a bonheur, Bye.